Congo Kimia TV. Voir le Congo autrement. Votre site d'actualité politique, musicale, sportive, sociale et surtout en temps réel. Monde sikoni basanda bando de poste bakimi. Bangonde basala bando de poste. Pongana sengaka bangote bangonde balukaka bofundo. Batikili yango. Na biso ke tout comme le pebo to mona la réunion te. Na bango misato wana. Moko na mopa linga pas à la président. Congo Kimia TV. Zala quitté. Alors B50 zali mwana oya bimi et pas à code 12. Code 12 nem te boti B50. Alors tant bango na code 12 ba otanga parti bofundo. Sori lelo bango le B50 bimi parce que bofundo mutu asali lelo ke po na bango ya B50 B50 lelo zala. Congo Kimia TV. Ngam na zali président. So ba pesi nga benga na kumbela bango na kumbela bango. Ah non, président bofundo nde nini ke bon. So na kumbela bango na lunga ko B50 anga. Ngana luka ko muna muna chi. Wana oza président na bango. Mais Congo Kimia TV. ti le groupe a bofundo ezali. Kombo nango bofundo. Te yango te folk musica. Ti le groupe nanga ezali. Oteni ntoke luka bango. O soko lingi na ko pesa bino atra bo kini ba wiso bina ki non. Kombo ya groupe wana ya parti Congo Kimia TV. Zadia kuyaka na pambulu kindi. Cherika sayaka na pambulu kindi. Mote ba ki lelo ba kinda mais na ebite so comment ngo ezalaka B50 ezalaka. To luka bango. Te ezala soute na ebite. Oh ezala soute ndi. Oh ekufa. Ah ekufa wapi yobe. Congo Kimia TV. Nango. Anterima. OK. Ngamo kina kinda bina tina tomba B50 na kuta bina buna timwa fleur na bia koko nanga. De sala o bien. Te batembola mabi. Congo Kimia TV. Congo Kimia TV. Voir le Congo autrement. Votre site d'actualité politique, musicale, sportive, Nde na ebisa binoka tozana pona oluka ba information à la source. Excusez ngana la ta mo linette pona moni mo artiste kotoyo alati linette. Donc bo resta toujours na www.congokimiatv.com. Toye awawa poto zwa oba bengaka les guerriers de Switzerland. Parti bofundo code 12. Parti bofundo abengisi biso alingi ya lobanini. Nasi bozo mone déjà yo wana za pembe nanga na droite nanga. Tokutuna ye mama solo tokosola presque tout. Ndenge nini bateka J3 pa ya Koffi Olomide. Ndenge nini code 12 epanzana ekoma na B50. Ndenge nini babengana ba misusu esala ndenge nini babengana ba misusu esala ndenge nini bakabwana. Moi vite fait na 26 kara moi ba dédicace na ngai na bosani pété Sami Samuel et papa na Obama. Vita Kaluji na Paris, Rifa Obabi, Frank Kapenda et puis Bambote belé on a benga les grands padres des padres Youssouf Snapper. Toyambi Lelo Awawa, Pati Bofundo. Pati Bofundo, bonjour. Bonjour Manhattan. Ndenge nini? Kimia. Ba santé vrai hein? Pepele donc ya libela route. Voilà. Pati Bofundo lobi ba santé za nango bien, Pepele ya libela. Toko taka moi vite fait doke na biso. Nasi bozoka mo ndeni Manhattan na Congo Kimia TV.com ayambi Pati Bofundo alinga lobanini. Pati Bofundo juste moi parcours na yo. Pati Bofundo za nani auta wapi abimela wapi pour le loko makaka lelo yo. Pati Bofundo les guerriers de Switzerland. Non pas quoi ndeni na auta bido la bimela na bimela rande batu babimela rara. Na bimela rande batu babimela rara o ba vena nga Richman ainsi donc talaka na bimela nga na liebo. Na bimanga mo mutu bimisa Bofundo quoi. Wana Richman ans ve bambote trop place aux ali quoi.
wana fe nanga ndenga lobako obima ye moko neti liyebo mbala moko kaka bu obimi tango obimi ka ye moko nana azofula yo siko na ndeni siko kasi ndengo bima bimit na miso ya bato sikoyo parcours na yo obima to ndimi yo moko sikoyo nana azofula yo nana aza nsima na yo nana aza liboso na yo nayebi te bon liboso na ngai nsima na ngai nzambe moto azali nzambe aza liboso na ngai nzambe moto azobatela ngai azopesa ngai pema oyo ndenge azopesa na moto nyonso tu faut komisa nzambe na reconnaissant na nzambe oyo azobatela ngai ntongo pokwa kwa donc nzambe ni moto asala lelo ke po pati bofundo lelo azala apart nzambe na bandi ke nayebi te soki nakoloba mpe komona mabe te confrère no mpe ya boulot. L'essentiel, on est dans les bons, on a un master, donc il y a 4 to solar vrai. Donc il y a peu soit dans la 4 solo quoi, tu vois. Donc Nzambe muta battre la bofundo. Nzambe peut muta pesi bofundo bagaz ebelé, bani belé donc reconnaissance peut souper que na massa na ngai ndeko na nga mutu na nga 4 OK tout le temps à dédier toujours na masolo nenyo tout donc l'essentiel na ba massa msusu na ndenge yo mope su malantani pe lelo olokinga donc pour tout ça l'émission na donc na reconnaissance pe pa na yo quoi. Merci. Voilà. OK. Merci beaucoup. Merci bozo yo ka yebino moko asola bien mais vous avez nous calme. A opumboy. Na bossa na Didier Masuki avis du public. Donc Didier Masuki pe parce que Didier Masuki pas azali massa mo tout monde to banani de akala. Donc Didier Masuki na robo sana epete donc Didier Masuki moi qui tous à la donc na reconnaissance ozomona tout ngate ki lem susu mutu mo asalo likambu lelo pokombo obo sana mutu wana te non ngai pe donc Didier Masuki pe donc azape na katsi donc ozomona Didier Masuki pe abunda lelo abunda pe pona bofundo ba masebele ba ope bazana kini donc baze belo na kotanga bakomba baze bele ouais. Vraiment, merci Pati Bofundo. Na dit que on a mingi ya ko répondre pe mingi ya koloba. To kota sur la carte Pati Bofundo. Yo bazo benga yo Pati Bofundo les guerriers de Switzerland. Bitumba nango o yezala na Switzerland o yo bunda olonga. Bitumba ngalo bango eloko na lobango même na chez l'essentiel na lobango bitumba ngala eza bitumba nange eza bitumba makofite. Eza bitumba kosona te mais eza bitumba moka ke ya obundaka na nde moka ke place mboko place to vandi to keka toujours ezala bien to zala bomoko ndelo baka toujours bomoko ba polémique te kosona te to tambola nde na kimia donc bitumba ngala toujours na lukaka tranquillité na lukaka kimia paix place na moni makele les ali fona pesa conseil ba masate to tambola to zala boye donc bitumba ngala on a bundaka mais ça te ke bitumba makofite bitumba ngala bunda eza bitumba moko na ngana tia kimia place ngana zali quoi muto ebi bofundo abiki bofundo ngaka kimia place azali metengo zo bunda bitumba bitumba pe koma na mama moko pe silaka o ye silaka de seke bitumba ngo zo kolonga ngote te na olonga nga toujours ezo OK na odia tozo mona pe ki ba boyoka npe komo kota malembe quoi ozomona likamnyo to ezala malembe boyoka ne zokota malembe to OK na quoi ezana ngote bitumba mote ke makofite non les guerriers za pona makofite les guerriers za pona non les guerriers zali muto ke na olanga na tia kimia to zala biso tu bomoko na katia Suisse mobimba Genève karaté mais Suisse mobimba to zala bomoko voilà on a les guerriers combattants de Switzerland Pati Bofundo suko boyi sukola matakwe na yo donc bala na bien de toujours lobaka mikolo slogan ya lebo na mutu na ye Robino Mundibu tout tana na ba dimatsu na biso code 12 esuka code 12 ezali ezanango upanzana déjà non code 12 panzana tena biso code 12 panzana bien sûr que code 12 panzana botegaji toi kenda na Christelle Kobi azali Monia azali Monia Monique azali Patrick Leondo azali ba héritier Mantebli bazali ba Abison bazali ba René Tumba bazali voilà toza biso tout code 12 ans complet code 12 ans tanga na wana tanga rapo pour okomsonga mulai normalement code 12 biso awawa to yebi code 12 otikala yo moko code 12 et ça là que non lelo yo B52 bazwa pouvoir yoku tu paraît normalement to ko taka mbara moko na ba sujet na biso oyaki ko sa demande na yo code 12 ndenge
et panzana bazwa yo na B50. Na ebiso. Na ebiso. Vous a parti pour fondre les guéris. Ba nous créer polémique, on to ke na polémique. Nani siko ebiso ki ngana sala demande et pas nani na et pas ba massa wana ki Ba massa nini? Ba massa na ngai kete ba massa ensemble. Tozala rassemble aux autres toke na biso mbala mo te eza polémique te tolo ba vérité ngala sala de panzanaka yo sala de kutu ba bengana na bango yo parce que code 12 normalement code 12 ba banda ko kende bien te siko na ibisa leader na bino ya code 12 o bo fondaka no lié bona bino boteka epa kofi lo midi kutu boteka ita kima na ya tika bino code 12 panzana ngo yo komono muta Sylvestre yo kutu tio tika yo moko koma osenga OK na yo na B50 code 12 ali au grand complet tozali biso tene na tangeli yo donc na tangeli bato wana donc ba Christelle Kobi ba monia moni yo kana gate ba mona na gate non tozali na yo kam do tanga bango wana ba petite sœur tozali ba Abison bazali ba René Tumba ba héritier Manté Bleu donc tozali code 12 ezali code 12 ekufate code 12 ezali ba massa o ba kenda bo ba kena bango zana ideo ba massa oyo ba kenda ba o ba loba code 12 ekufa basali la bino B50 to tala to mona Kimbo Star to benga bienvenue ya diako to so mona ba Thiericas bango na nde B50 ba barabino zela nanu ba barate yokanga omoni tango B50 pardon code 12 tant code 12 bandi omoni BBJ3 sona bana omoni BBJ3 tanga bandi kamne à code 12 Pati Bofundo azalaka te. Tosola bien. Kimbo Star, Thiericas, bienvenue à Diakou. Bango bazalaki ba pire batu ya BBJ3. Ya code 12. Te code 12 non te. O ba to ba ko soutenir BBJ3. Parce que l'ingi songa ngina memo skona vérité. Ozomona. Badai ba oyo oui. Bato ba banai poyo e nangote. Ngafuna bazali bato oyo bango bazalaki na sima ya BBJ3. Alors tant ba vandaki na table ba osolo makamba code 12 bofunda zalati parti bofunda zalati bango moko nde bavanda na BJ3 kuna ba voter bofunda zalana na ete ngala vana kuna pale na eba kututé poso total bon J3 bon na banda osolo na liboso en tant que mission ba message Genève kaka ndeza ba rangers hein ko encourager kaka boulot kitoko banini tout net ba Balasconi ba triple ba snap ozomona bana tout ba Eric Vaudon ti bango tout yo panzi bango te ngala panzi bango te même to panza bango yo mta polémique ngala panza bango yo mto panza bango o panza ba rangers hein wa to kende siko ozomona mais ngala kata ba rangers na bana osola lems na bazana Lasconi na osola pena triple X ozomona yo mo ke ngabi ke parti bofunda moto aluka achaka division te nga toujours là on a ba ke tous a toujours bomoko nga tous a toujours bomoko na ebi Lasco na ebi triple na ebi BBJ3 na ebi Dikoko snap tango na sola bango tout bien na sola bango ni tout bien tango makamba code 12 banda parti bofundo azalaka na table wana te parti bofundo azalaka na place wana te bango moko bayebi pourquoi eloko netina bango ke yebe qu'il faut que tout le monde pourquoi eloko netina bango mo netina bango ke non bofundo photo benga bofundo azala président na biso bayebaka pourquoi bayebaka pourquoi ke non bazadi ko bazalaki ba Thiericas bazalaki pourquoi baponega yo te yango na lobi no yango na lobi te pourquoi ba vérité pena pourquoi baponenga parce que bayebi pourquoi qui est parti bofundo bayebi ozomona eloko wana ezango ya makila babota manango ba force yango te ezako te osoma ona nzilo ke lemsu ina afrochi ko sombi yango lo te non babota manango ya sikoya bofundo za makila na bota manango pona vanda inanga babe ngai bofundo na ministre ke to peso place to peso poste ya président ya code 12 ngai pe lelo na d'accord na téléphone eli kitoko mbala moko ba jitu andeni bon donc à partir lelo to suna ba na bana mai donc yo lelo nde uzabo okomi président ya code 12 ya code 12 wana bozalaka bino nyonso tout J3 abenga téléphone ebisinga nde mamuteleki directement na Kimbo bazalaka na ebiso te bango e bona Thiericas Kimbo bienvenue à Diao e bona bona tanga bakomla bon tenga nzo boya ona bona nga guerre na bon na sola bien na kasa na sola bien na za Diao kuna sola bien na Kimbo e bona na guerre na bon pondingo teka mutu na bango akenda na yene pa na teka mutu na bango ndenge nini bango nde sikoni basanda bando de poste bakimi bango nde basala bando de poste po ngana sengaka bango te bango nde balukaka bofundo
batikili yango na biso ke tout comme le lope tout monde a réunion na bango misato wana moko na mopa ninga pas za président pour ce moment na mopa za président ngale msubu funda za ngate mais bate ba non il faut to luka joana ya na ifo ya avanda na kiti ba luki ngai pe na ye na vani na kiti na kumbeli pe poste na ki président donc na bomiango te yoka loko comme kesko ke ba masa sko monike mbonge sikoyo elengi siko makambo ekomo ya kodus ekomi na gaz omoni po J3 yaki na idéologie na moko moi ke J3 za leki na biso omoni J3 za leki na biso mais ayaki asangisa biso siko ba vie na ba mpaka siko donc ya jene ba ko ba mikolo na asangisi ba vie etano neza boye moni J3 leki epa na biso nyoto mais asala ki mo loko mo ba sangisi biso tout ba vie na ye siko to mo biso to yaki poto soutenir siko petit to soutenir J3 to bien na ba Léondo ba Patrick Léondo biso tout ouais na ba Papi James plafond de Genève ouais biso tout to yaki poto soutenir J3 mutabi eza ye moko azaki fondateur ya eloko na ye omoni donc ezala ki wana J3 asangisi biso ngape na bon temps na sona J3 bisinga ki président tel za bon na ndimi yango poste wana pinanga na ndimi yango na okumbela ngo kasi ya on bingala nde monde zamni tsonga na ndimi na okumbela ngo directement pam to créer réunion bou président Pati Bofondo ouais donc comme maintenant que président donc réunion so ngana na na lobina onte mutu moko lo a parole réunion elegaki ouais tout ça va réunion tout ça ana paki tout ça premier pour voter yo ezai ouais ba votaki déjà eloko tuté ba votaki déjà pourtant na biso ki ba vote ngana biso ki tant ba vandaki ba vandaki 4 sur table Bofondo azala raté mais ba votaki déjà Bofondo azala raté yo sgo yebela ki ngo wapi kana yebela ko pa benga na téléphone na téléphone ba benga na téléphone juste à contacter nga benga yo non dire moneka akomini président ngako président ngote Bofondo talaka boy tout ça eloko mo mais tous yo za la présent ya ko zomona Bofondo vandaki ne esala ki ondeli mais ça là nga vrai pour na moni siko ki ndeni ke baya ba vandi kuna il fallait ba mo kumbela masolo mais ba sengi siko ki foka ka Bofondo azala donc ce Bofondo azali donc c'est ba mo etambola bien ozomona donc moni ke ezelo mo ya makila donc na force ki on te ba bota manango ozomona nga na bota ma yembala moko donc ape na ye na komi ko kumbela bulo na komi ko kumbela pe bulo réunion tan ba biki président bango tunde bazali ana mwa benga président awanga nanga benga président bon to benga président bango tu balaskoni ba triple ba bienvenue za diako balaskoni bazali na te balaskoni bazali na code 12 te ozomo stongo sensa balaskoni bana ozonga ba rangex balaskoni bazali na code 12 te bato to na ba na code 12 zali za diako Cherikasa ouais Kimbusta ozomona ba Patrick Léondo ba nani ba plafond de Genève Papi James ba nani susu ba Mitterrand Bukasa na bossa ba tusu na bossa ni ona sikoyo na kati yo petit terre na biso moi sina ni Chacha Chacha peso ya azaki secrétaire ozomona makamona bango eza eloko bomba te mutinyo tebi ki Pati Bofondo mutazaki président ya code 12 siko tango na komi ko kumbela masule komo kende vrai ba mon siko mais na présence il bouge qu'est-ce qu'on dit président il président siko donc lem sous émission be ke batangi combat président 10 fois yo ni batango pe 10 fois to 20 fois non il faut zota moi de moko boye moi toi libanga ngo banda olinga bongo si tika ba masa te yo na vont place manga pour yo ça alors toujours continuer biso bien Congo Kimia TV.com la zoya si ça la on pas ba masa te siko pour que comme siko jalousie kota ki so batangi 10 fois bango batala bango 2 fois mbala moko bienvenue za dia afashi na bosani ndoi ndanga no Patrick Mundé ba pati ndoi quoi ndoi donc il est pas aipé na kati ozomona tuzai batebele yeku toto na pa ono lo bane te ba Léondo pété masa siko ke babo ndeko se plater siko ndeni ke Pati Bofondo président omoni ndeni mabino tant que Cherikasa ba se pelate ndeni masa na président tima mais tandis que bino moko bondima ke Bofondo za la président pourtant makambo ibandaki chez bino il fallait bowela entre ba misa to moko tengana ndina za nga président ozomona bango ko contacter dem su Bofondo nga za ni kaka membre mo simple baboyi na bango bamona ka loko lemso esuka kana nzela ozomona sikota Bofondo zwi siko Bofondo pa mwana nzambe banini tu makambo fuli
code 12 donc ekangi code 12 ekangaka timba mo transfert non code 12 pena ekangaka sikoyo ke tant code 12 ekangi ba massa mais ndeni ka bofundo ko mobima omoni mo eloko mo ekumo kotana kati wana omoni aneni kaka bofundo bo sense ko ke tant we matole bandaki est-ce que bango ba yebisa ki ba koma na zuwa ba ça comment na zuwa te mais ndeni yo o penser les bango kama ça ma zuwa te zuwa ni ngapi so ma zuwa keke ntima ndeni yo zwa di mabanga bango ba zwa ka de mais ngana président te ngana présidence même atana ba orchestre tout monde ngo le président sur le obetele wa le ba jibe na ba wera lilo ke ngana président yo ka to en pourcentage moko mais non président ko zalem sur 50% longo ba tcheki nani na caisse 25% ba tcheki pour na orchestre ba bombe na caisse 25% ba pesi no ba mise bo kabola et ça pe bongo ngana président mais si toi tienga yabiki parti bofuna zali président encore 12 alors si toi tango azol ba trop sur code 12 tango ba ba code 12 ba mona parti bofundo ozomona même atana nino le kaka na Lausanne kermes mo le kaka na Lausanne voilà ozomona bofuna mata tu vois bofuna tanga mati public même pardon kadiote même na conférence de presse o asalaga na Marie Bois de Ben na mona ki ovande quand même voilà mais président voilà na vande boss parce que na président ozomona yo mona bazwa mutu soit bachel boss maintenant parce que président bébé J3 voir même na zoro mabe azaki na sima voilà bébé J3 zalaki fondateur cofondateur wana na ibina te menga azaki président même yemo bébé J3 zali fondateur mais bande ko respecter ngabika non président mta okumbela masolo ye mo ezaki staff mo bonto zali pona ko soutenir artiste na biso ko soutenir bébé J3 ko che moi poids qui a avancé tino mo lelo bébé J3 lelo abimi tino mo ke ba massa eloko ya ko créer et que ba massa lelo bi abende na kwena bango bon voilà problème ça tout bon voilà merci beaucoup Pati Bofundo code 12 balobi bino bokutaki epai na ye ndenga lobi ya ozwa di mabanga bino bozwa de esaleki ntima baninga na esaleki no bakabwana na bakena bango mais tokozwa pena tosala tout tozwa moyen ya koluka baninga na msusu neti ba bienvenue ya diako neti ba Chericas neti ba bandeko msusu wana na bosoni ba komona bango ekoya nango sikoyo eloko nini esalaki code 12 wango et panzana à part ntima ya mabanga 10 bande kozwa bango bande kozwa mabanga mibale o legele bango dia na esprit et lo ne salaki et panzana et kufa na mpe boye botikela ka bato yo tangi ba mona na raté te code na ozo na bien code 12 et panzana te code 12 ezali te code 12 ezali tozali bo soutenaka nani po J3 na bino esi ba boboteki yeso ki mais na lobby ebongo ndenge même ebongo ne ba mission to bazana quartier la te même ba boro pe la ne baza kuna bazana ba fan club te bazana ba fan club na wape ba soutenir ozomona voilà bazana ba fan club na bango voilà te ezana ngo ezate ke ubie ke toza pona nité mais ezali tant J3 azaki na ndulene en Genève asala ki boulot na abimisa ki dene a créer le te monde bayana to sa le ko mani ke bino bozala bo soutenir parce que J3 azali ki mo asola bien suko bana ba kima na code 12 basala B50 code 12 mde kima esala code 12 mde kima ou bien B50 mutu e kima na ngo e mande ana bien tant ko kombo yo kanga tant kombo B50 tant kombo code 12 banda ko reni B50 ezalaki ezalaki te alors B50 azali mwana oyo abimi epa ya code 12 code 12 ne mte boti B50 alors tant ba mona code 12 ba otanga Pati Bofundo soki lelo bango le B50 bimi parce que Bofundo mutu asali lelo ke po na bango ya B50 lelo ezala mais na bike mutu aboya ngazate ba uti epa ya Pati Bofundo azaki président na bango ngana azaki président lokola lelo ki neti ba vina biso ba tone ba vina biso kofi ba jubem pia na banantu baza pe na bano ba boti c'est combien d'années mais code 12 umeli code 12 ko na miti tozo kende ba 4e année yango ya bino pe 4e année za mukemba mbo panzani c'est que yoki président oyela kona ki ya trop te ezana ngo pona bongo te ki eza pona ki enquêter ni moté ki enquêter ki ya netika yo déjà tango yo yé déjà oh mais zo comme na bien jusqu'au ngana président que même président ni to zande mono na ba ministre bana tout non na pesa ba poste na pesa poste na poste Kimbusa za la gouverneur de la ville wali mtu pesa bango
Vraiment, vous comprenez. Vérité au bima. Kobanga no te depuis que yo banga kate po yo zali guerrier combattant. Kobanga te tanga ba combo. Kimbusa ko pesa nani? Il a pensé qu'il allait gouverner de la ville. Ville nini? Genève, Nandenga Patka Banga, Nandenga, il gouverne Kimbu Yozalana. Au moins, chef d'état-major, bienvenue à Adiakou. Thierry Kassa est premier ministre. Babeti au coup d'état mba balongo. Babeti un coup d'état. Est-ce que mon gars Bakenda bango toi? Non, est-ce que Babakenda soutien ndengona kota laskoni. Bakei na lobby Bakei batiki bofundo toujours code 12 ezali toujours tant que bofundo azali président. Oui. Tant que le jour que mon bébé Jitol baki bofundo président na tebe moni plan na ngaya bon na tiki na ngango na komi na nga lemsu na mutina mususu voilà mais ti le moni nga lobaka ka benga nga président abisanga ke code 12 ezali moni code 12 ezali bezalo kwa ki fan club ne bazo soutenir ye ozomona ezalo kwa ba héritier wata ba tapena Venise ya diako o chege nani il y a chef d'état-major. Il faut à la côté armée bata président yo président nommé ba la côté Thierry Kassa yo premier ministre yo il faut la Kimbusta yo il faut contrôler vite kumbela bango Bofundos président il faut la bon donc ngala bande ko kumbela bongo ozomona na la kumbela bongo président mabeta yo ki président mais président siko bango siko yo na habité bon so ba mona ba on fonga na habité wana so ba mona yango bien quand même bato ba tala so ba za bana mikete to lobela code 12 to lobela B50D oyo ba uta epai na yo so ba mona yango faute lelo ndibonga bondo kumbela ngo seke mutu oyo anomaki yo mutu oyo anomaki yo peut-être yende asola mabe na baninga po déjà dès le début awanga na bango na awanga na mutasimisa micro ezalaka triple mutasimisa mutalakisa loketo laskoni mutalakisa ko buaka kokodiko ko ba président na ye awanga na bango c'est que déjà parti wana akome ko sola mabe akome pena ba problème na bato omoni mutanomaki yo te omoni ba makambo etali côté ba ranger en tout cas na ebi pina histoire na ba bien tendenge zalaki ne ba ndai ko kumbela ozomona na eba ka na ebi la squazali na ebi triple di coco na ebi BG3 mais ndebi na ba ndai ko kumbela ba bulu na bango na mutu posa na mutu na ebi na ne ba zali la yiti voilà yo yebi parce que mutu boma yango na boma yango mutu panza yango boza musala ki journalisme ba kokana na bango moto yango te ko yebi on parce que mutu boma yango ozomona alors côté na ngala ebi na ngati parce que ngana ebi ka ki na obeto masolo ezaki ya code 12 lelo besoki na bomaki yango te ndele J3 nga zo te na boulot azonga na boulot ndeni mais non mayo président J3 te anomenga na cadre ki na ndenge ke eloko na to bana osala ke ya code 12 wana eza nango salaire eza na ki ozaki parti bofundo ti lelo ozalaka parti bofundo bana za bilamba na ko chanzaka bakar makamba musique oyo okumbela obanda ko nommer die de advisor ya diako zala boye wana zala boye ozalaka nango te to ibaka yo zala mutabakar moto ba furunga ozalaka no parti bofundo Jito tanga juyo abenga telefone na nomeyo ba monsko ozongi bien monsko yangwa no moni te yokanga au moins avant te boyebanga na marque parce que au moins avant bébé J3 déjà bofona bana da ko reni bofona reni déjà ozomona ngana bango ke azoyebona ba soba mafwa voilà bofondo les pas te wana au prince soba mafwa wana check wana mutunanga paki mabanza donc wana donc mutunanga soba mafwa marone grâce ya Delouze mobile mbongo la vallée donc wana batna robosa na bango tozomona bofondo bandi ko reni le lote na Suisse manatani yebo yango ozomona bofondo a reni le lote za ke je dois l'aime soyer bon aye ko baksape un de plus c'est pas nangai ozomona l'essentiel pe lelo aye pas baksi un de plus net yo pe lelo un jour pour baksape un de plus ba Didier Masuki ba baksi ba un de plus baza ba masse belé pe ba chroniqueur mususu alibanda ba chroniqueuse belé pe o ba baksape un de plus mona na kati ya masola bofondo ozomona mais bofondo ami bimaka déjà donc n'est de comprendre to résumer to les page yo donc B50D et uta na code 12 code 12 eza parrain ya B50D lelo soki ba lobi bo yokana ba joyeux okende na côté kuna bango na minute yo baza sur le terrain jamais ngam na zali président so ba pesinga ba benga na kumbela bango na kumbela bango non président bofondo nde nini ke bon so na kumbela bango na lunga kuma B50D ngala luka kumuna mona chi wana oza présent na bango mais na ko trahi pété nazali toujours
na reconnaissance et pas BBJ3 donc na ko travailler été ozomona azali ki a respecter nga na ko travailler été naza toujours na BBJ3 ozomona na président encore 12 na donc naza toujours na kata masola BBJ3 jamais na ko travailler courant qui na tika BBJ3 lona kende pas non même depuis tant na obi que tant na J3 na balance a toujours bien na balance a bien na balasco na batterie na même na BBJ3 mon lelo e bano bo na na kata ko 12 wana qui hypocrisie tout est clair hein qui hypocrisie nga ce qu'on va jouer le quoi nati nga même le temps na au moins dans la BBJ3 na betsa nani na betisa triple X a beta playback à Genève hein mais nazala qui toujours présent à BBJ3 ba massa pe ba yaka pe ba ka soutenir ozomwa nazala toujours présent à BBJ3 mais et lo quand ce temps oza na kata masolo lingo za la clair mais ça te le temps yo bina masolo ki na simoro musala moi lo ba hypocrisie mobo mais qui pour ngala bana bomba nga ya nina ngala na lobby ngala zala ki mon na lobby tant na zana BBJ3 na bana sur la toujours bien na lasco na zala bien na triple na bango tout ba ranger que na zana ba tout bien si le on a zala ba bien si le on a zala ba bien pour moi na trop monde na musique parce que ngamo bofundo na autant na musique mona yo côté musique on a problème mais ozana na problème côté ya batu ya B50 na code 12 yo kana fungola moni hein ngai na ngama mutro ya musique parce que oyo bango lelo bofundo autant bofundo azali musicien bofundo ayembaka abinaka na yembaka na chanteur mais toujours ba chance te ka yemba na poto awa mais bofundo azali na ti le groupe nanga na kinezala oh ti le groupe na ouais ti le groupe nanga na kinezali ti le groupe a bofundo ezali comme nanga bofundo te yango te folk musique ti le groupe nanga ezali ni ndokeluka bango o soko lingi na kopesa bino atra bokini ba webso bina ki non kombo ya groupe wana ya parti bofundo ezali donc na ndenge ndike masa nanga papi ba mbote bele place azali batiti donc nga azali cofondateur na kati ya groupe wana ti le groupe wana ezali donc statut na biso pina ya commune ya limité kombo ya bofundo eza na kati wana ozoma bofundo ayembaka na ye mais depuis na kama akoma na nga po to moniki mambo chanza na ngo bani na sutana kama musique mais nazala toujours na kati ya masono musique tona kama musique na ninga toujours funa za na kati wana ya moniki na ninga toujours kokumbela masono musique na ninga ngotro code 12 na B50 ba rapprompte code 12 na B50 premier na ngote premier zate bango bakenda bakenda na bango baza bana bakei bana lokwa bana Congo Kimia TV zali nango mais toke malembe en tout cas toke malembe kota J3 enterrement donc match nango bien ba J3 pour sa boule kende no liboso parti bofondo tango yuzo mona Switzerland niveau nango ezo kendele po yo tango yo ye oyemba mo bâtir ba clan code 12 B50 suki ngandi ndingo mona evolution ya ba jeune play o ya Suisse conseil ni européen na bango ndenge bakokumbela ngo te ba jeune absolu ya Suisse a tozana no twana mo musika kwa twana geto tozana obata matro to trop bango yo zinga on dimango tozana ya kolala trop na okoso te wa bango na okosa na ebiso yo guerrier de Switzerland oza na geto te na lobi ngai parti bofundo nga na guerrier te nga bofunda baga nga bimala nga chaka mutu nga na complexe na mutu on ma samson so Suisse ba msu bazalia bazebele natangi ba masa bo eskizenga natangi ba kombo te natangi pe nyoso tuté mais ça te otanga nuka te mais ezala ba masa msusu ti lolo bazana na complexe ya nini ti lolo ba masa mzana kopso monika ba monike bazana complexe nem msusu ya batu ba libanda ozomona par rapport à batu bazana kata Suisse ozomona yo obiteke yo mopo ozana kata poto vrai poto ko la Suisse ozana possibilité osomba car ya okota opi lamba banini tout siko so utino na obangi no musani te libelo le kanga kutute pona obudeyo biso to iba sekra mboko nde ezala to iba sekra miki ndenge ezala ozomona mais amasa biso amonika ke ubeke mutu ana intel wana ubeke baemba basala banini mo complexe mo ekoti kiyuma mo ekoti te ndenge yo bayemba ko babwaka ka yo donc okotsa batu chuma ben na ndenge na bofundo na kotsa ko zate na kotsa bomba tu ezate guerre eza guerre mo te ki bien eza te ki tout ça concurrence mo boyo te ngapte ngana misala na ndenge na nga bofundo
na muke on zama pesa ngai na obunda na ngata ke bofondo c'est alors siko donc conseil au pesa na bana donc na ba play à Switzerland donc balongo la complexe balongo la complexe ya wana balongo la complexe na fingité ba masa entre na fingité mais canton te na lobi Switzerland na lobi ka Suisse balongo la ezape surtout aller msusu tozali 10 jeunes mots ba toi ata 20 mots na kata Suisse peut-être au moins msusu ata 15 mots ba za na esprit na moi complexe mots boye voilà et peut-être bino tout bon na kata poto bino tout bon na kata poto de balongo la complexe il faut que longola po bango kuna batu lemsu bata ya Belgique babunda ba play ya Belgique babunda pona bandenge na bango kuna ya Belgique kuna ba play ya Paris bazobunda ndenge na bango ya Paris ba o ya Lyon bazobunda bino pe babunda pe na ndenge na bino en Suisse ozomona mais baza so moni moi ou bien lemsu baza na Paris bazomona ko ba comme na paradis bazomona lemsu baza jomo boye Paris ba e awa momito jo boko molenga bamona ko lake mais non bon Afrique te hein bawa basala bwana baba bangaya bangoto bobo bayuma mais ko bunga bofunga na noko nga muto abangisa ngate to ebisi kambo ndenge tambolaka mutana kayo na betaka mutakota ligala pe ya bo na ndenge na ye obangisa ngate nga na bangala nga mututi voilà Sami Samuel papa na Obama na Helsinki Carlos Ngoyi na Londres venanga Dago da Costa bambote no yangwana na musika na Helsinki bambote no na yangwana Pati Bofondo eloko makambo zoloba ezoko engager kaka yomoko parce que nga na kosala micro balader na retourna batu ba lobby photo longola complexe bon na métier pe na ngai po to za na Suisse lobby ba na Suisse mais ko kamwa okitisi ba na Suisse complexe ezali mais bango ba koloba ba na complexité est-ce que retour tango ko ya yo za la près ko fontango oh retour na ndeni oh répondre na fingi mutu na otimisaka ba masa ouais na otimisaka ba masa ki ba masa bolongo leloko wana problème sous bato wana libanda babanga bino bana koto peut-être ba masa yo fréquenta bango bazana leloko wana même chose peut-être pas te na bi ba masa tout eza ba masa msupe ba masa belé na Suisse be ba noko na kotanga ba kompo so mona tanga kombo epi mabe mais na yebi bina na bi ke waza noko na bi open na za noko ngazo mona dox motomba za mama na noko kati yana biso fiso malula immortel yana biso ke na bi moi ke so to mo ke na ba kombo wana yo momso otangi ba kombo na moi so nga bofondo nga za invité na so na ko motanga ba bofondo créer pour moni bofondo bofondo te bofondo be tango zo mona ba noko baza na complexe nga mo na za boye bango entre biso na biso to yebani entre nga na ebina ke ba noko bazali wana pena ke anoko ozomona wana pena ke anoko azane complexité ata mona monde affrontaka omoni bon nga mona zo mona vena Peter Pan et binoko nga pe na donc affrontement pena so na ke bon na affronter na nga donc amona te ke eloko mote eza nango waniti na obang muto obang saninga zati po biso to nakata non ozon biso tout nakata non to ebisi kama non ndenge tambola nango mais non ba maso msusu ne bazala quoi ozomona bazala donc ye moni bozana no awa mais bozo te to bona biso te okeno mwa tu no mona Panama na bela kuna banini tu okeno mais ba masa ngo siko ba bomba kenela ndenge moke so amoni ti akomi na nimsu na batmo komi na simu batmo ya Panama batmo libanda ka to ba en général ben na kata Suisse molingo komi paniquer banini tu te nemsu yo utoleki na oye mo pena biso tanto kendaka ba mboka nzolo bano tangi bango pe babanga biso babanga biso eza réciproque te babanga yo mo siko babanga biso na kata mto bata ba jo ba bana Suisse bine baza ki moi lo chuchu babanga na bango biso mais na kata mutema ozomona yesko alingateke yo timbela ke yazo banga yo mais siko biso bino mona ke no kwa bino timbela ke mona yo jo bina ke yuma awabanga mo yo jo bina ninga za bo yuma awo donc awo lenga pini pa na ngai ba otimbela ozomona mais vome kutu mona ngabo na exprimer ki yuma nanga ke yo na kati ya motema po kati ya motema ebomba sekele omona pena ke non AVC pe komo ya omuta to kufa pena na kati ya motema loba na yo ke noko na banga ko poza likonda bien Switzerland merci ya on a bikasti ya on a biki eloko nze pa na biso ba ta Suisse tozana mwa eloko wana moboye complexe wana ozomona ki wana mutentela te yo lemso leki na oyepe na sepeli merci Pati Bofondo na sepeli to longole eloko wana
ils ont engagé Pati Bofondo pour qu'on ait ba noko tu ya Switzerland ba maman na prêtre ba noko na anglais na bango comprendre complexe mongo eza na ngote mais Pati a constaté que complexe ezali na ba noko ya Switzerland wana ezali Pati Bofondo le guerrier de Switzerland code 12 ya lobi amona ka ndengo wana nga tanke Congo Kimia TV.com na lobi na mona na nga bongoti pour ce tel pe bien ba montre vanda donc voilà quoi Pati Bofondo to comme je presque na suka j'ai ces questions mon gars yelingai évolution na biso ya banoko oyo to sali makambo ya ba presse boye ko tambusa ba micro ko sa pe suisse za la paix na ndenga ba city pour na yo zo mona ngezo kendende. Oh, ngana sepela ngana le lango fort kasi yo mo ke ngana le la bloko na linga ngotro parce que na ki un suisse quand même mboka pe plus to fandi pe kaka yo mo teke zaka ki to ke naka ko rene libanda to apena bata posa pe bato libanda pe baya ozomona to apena posa lelo bata libanda pe baya ka lelo pe awa pe ke no mo ki ate to yebina to ke pe staff mo na kata suisse bana suisse banini to zaka ke biso to bima te ozomona biso ka to ke no bongisa baninga te biso pe to na posa ke ilo nso bunga ezala awa mo lelo ki ndena ba ke nazala L'on a toujours dans les bons, on a l'essentiel. Nazala pe na d'idée masou. Moi partout au fond nazali. Avis du public. Sauf que pas d'idée masou. Aussi avis que Bofondo azaki pe pionnier avis du public. Parce que nazali que muto pe que na ba pe ko encourager masou. Ah, toi masou qui na idée na moto teza bien. Il faut pe na lo quoi il faut kende. Ozomo ezanga pour na polémique te bien que Bofondo a place fixe. Non, nazala pour ça que donc évolution ezala tout monde au moins pe boulot pe senga pe moi bituma mo concurrence mo ezala pe na kati mo côté acheli ba moi que ce pe ezali mo le l'essentiel azana mais yo pozali ils ont peut s'appeler l'essentiel quelque part moi a kenu a betel sous ba vitesse moko boye donc a fungula yo peut ce côté senga anga pe na fungo il faut na landa masuki na l'essentiel pe na bani mais tout ça là bongo te tout ça pe na vie de recherche tout ça pe na tenu pe info ouais yo tanga ga biso bwani te na to tanga kasi na ndenge skoki na vezero mabela wa donc ba yebani te vezero mabela ambiaka respect moni olina ni pas tenu pe info papa tomatingi donc yego tude ya kala ezalo ba bofona nga Jérôme Miguel abozoma ba ta kala ba Yves Lubamba ba ba ni sala gamba mo biso to ya to doubler bango te mo siko bo mutamtana ndenge na ye mutamtana vision na lemsa moni ye ba on va lela na avant ni na parler aningi lemsu mo lo mo boye mariage mo so ba bengi mo ba occupation ze bien na poto ala kayu na ye ba na parler à le temps que ça ba ni monité non atiki apesi mo relève habitant ba o bazo ya bazo ape mo relève et ça peut un jour pe no pe bolimbas bolimba pe bo vanda pe na ba kiti ba petit msu pe ba ya sima pe ba obima pe ba o pe relève ba continuer boulot quoi conseil yo pesa na biso gas te boza bomoko boninga boyoka na polémique te songi na kati ezala te muninga soki ata azomoni ke muninga azotambola bien bo encourager ye so bomoni muninga na défaut obengi ye bo ba obengi confrère no masuki obengi dani l'essentiel na moni émission no beta boy motonde ni tout comme poko senga pe mission pe na l'essentiel pe pona mona déjà que masuki passe la pe mission dans l'essentiel nga besi na beta na masuki na mona pourquoi pas pe na l'essentiel na mona pe masuki pe na ki benga pe l'essentiel ba benga pe na l'essentiel ba beta pe mission pe et ça la pe bien ozomona ba beta pe mission et ça la pe bien ba nini tout alors nga conseil na pe sur ngwana d'accord conseil na pe sur ka ngwana ki bozala bomoko Congo Kimia TV. Voir le Congo autrement. Votre site d'actualité politique, musicale, sportive, sociale et surtout en temps réel.